18 000 mercenaires au moins sinaye atindi akegoma olie bakene mbala moko bamoni lokola bazokosa zokande service de renseignement ya Fati Beton na ya États-Unis na ya Israël ils ont contrôlé mouvement sur Kabila. C'est pour vous dire que Kabila babimisi mwana muke devant Fati Beton. Bakanga ki 6 jeunes garçons à Goma, baké na tribunal à Goma kuna grande ya na auditorat militaire. Ba témoigner ba lobby biso eza mama Olive le mene mutu a tia biso na armée. Nous sommes là toza ebele awa na Goma pona ko semer ba trouble. Nazo répondre pe likamoya akaikiba visa ebini. Kabila azalaki déjà na route. Mais compliqué, ba américain ba compliqué hier. Ngaki kiba ko sanini. Nazo ebisa yo na exiled. Ba américain mutu akendaki Lubumbashi. Comment se trouve qu'il sous Kiba, il fallait jouer l'avion à Kiba. Zelaki Kolwezi Tanzanie. Parce que Tanzanie ne place pas nationalité na yeya. Ope liboma ya solo ayebanaka. Liboma pe ya lukuta ayebanaka. Omona kilobi nakangaki liboma moko na fikini. Azalaki na 2 revolver na chombo ya sika. Liboma azana iPhone 11 ya sika. Yo mutu kangaki ye. Biso bato kangaki ye. Nga mutu na repéré ye na bengi ba master on l'a récupéré. Azana iPhone na revolver ya sika. Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde et pourquoi pas Nabinyo Boza en direct il y a Kinshasa Makambo. Grand merci Naba étudiants Soubaza na niveau ya Maroc soutien Nabinyo Tozomona yango à travers ba médias Nabiso. Grand merci Naba Diassa comme on vous appelle des États-Unis d'Amérique, France, Canada, Belgique, Singapour, na bato bazana Venezuela, bozaka ba diaspora, na bato bazana Argentine, bozaka ba diaspora. Grand merci na ba combattant nyonso, o bazaka na biso en direct ya ba chaîne partenaire na biso nyonso tozaka nango en collaboration. Vraiment merci beaucoup. Lelo toza awa, toyeko solo la bongo makambo Italie, actualité politique, na discours à chef de l'État po au discours à l'obaki devant les 2 chambres et zana nous ko frappé pour l'obaki makambo ya mutuya au peuple congolais azaki nango posa o tozela bambula na mbula na mopanzi nanga bomoni naza entouré par les 2 grands combattants, 2 grands leaders au habitués déjà tozana na bango tokosolo la bongo mingi makambo oyo mosusu toko vivre lelo o tangam bien na kombo ya comme oyo kende na kombo ya Covid 2019 mais simanango na mwa nungu moko ya mike ezali makambo pe ya couvre-feu oyo za décrété na Kinshasa tokotala bongo pe ndenge ya embouteillage za makasi vraiment ba congolais ba kinois to biso ba kozonga air nini vraiment restez branchés connectés. Je dis grand merci na Maman Jemima Kalonji depuis les États-Unis d'Amérique na niveau il y a Dallas. Merci à toi Maman Jemima Kalonji, le meilleur vœu à toi. Ndeko Mbote. Mbote ndeko journaliste. Boni sango. Sango eza kitoko awa sango dominé ezali formation ya Union Sacrée comme structure ou accompagner chef de l'État. Na formation ya futur gouvernement ya Union Sacrée pour l'intérêt du peuple congolais. Tout le monde est retard. Comme Kabila, le régime ya AFDL est tombé. Maintenant nous sommes très directs pour que tout récupérer le retard. Ça fait 60 ans. Oui, les Congolais se retrouvent. Minéré kaka ezali Dan Clerc
oh boy na boy mais ba congolais baza ko se retrouver te nde yango mwana mboka Félix alobi te oyo coalition oyo Kabila Tchaki ezalaki ya kinduki pour nous faire souffrir le peuple congolais maintenant tout le peuple congolais nyonso à soutenir comme va et comme Kobeta sur toute l'étendue de la République oyebi province ya Nord Kivu ya Mongala ba Sud Kivu Manyema tombé lobi ba komi ko changer koko tena nyon sacré lokola likamo mususu nde pesi bobangi na Martin Fayulu na Muzito ba lobi mais oyo e komi parti état ou bien nini te les Congolais ont eu conscience ba moni que vie ya biso salut na biso eza na kati ya moto comme apesi des gens là tout ça la union sacrée eza IDPS eza parti mususu ezali eloko ya ko sauver intérêt ya peuple congolais. Mais union sacrée bientôt là, mais Premier ministre sortant on a démissionné. Il y a des gens là, au besoin d'information en retard. Premier ministre, même ça compliqué les professeurs de Kabila, il y a FCC. Babo Sanik, le Premier ministre et le premier collaborateur, il y a chef de l'État. Entre chef de l'État et le Premier ministre, intermédiaire, c'est la carte. Au moment qui mardi passé, chef de l'État, bien que Premier ministre, Yaka Yomoko. Est-ce que Magamova Sololi, ce qui a apprécié des missions, président Ayako Ebisayo, est allé Ebinote? Est-ce que président de la République, ou Ayebi, constitution d'Abisoke, Bakoki qu'on nomme informateur pour la Koluka, majorité a qu'on nomme premier ministre, ce qui premier ministre a démissionné, à cause de la Rwanda, Nde Yango Tuezo, c'est pas congolais, Botika distraction Wana, Ilunkamba a commis premier ministre. Il appartient au passé. Ouais, au passé, il fait les affaires courantes. C'est-à-dire, Nde Makamwana, Botala Wana Te, Totala Kaka Félix, bientôt là, Bokoyoka comme informateur, Paul Kanin, Aluka Premier ministre Sika. Frank Djongo. Te Wanangana Zate, Bakomi Kowele là-haut. Très cher. Tout ça. Wana est inscription. Maintenant, Banda Vital Caméra, on a présidence, moyen, information Bima, exactement. Maintenant, Félix a commis, donc, Koloma Solo, dans son pouvoir discrétionnaire, Yemoko Yemei. Tant que 40 de la nation. De la nation. Makamwana a commis qu'on travaillait Yemoko. Parce qu'à Monique est Congolais. Nazo Ozong c'est aussi. Oyebi que tant, et comment que Tchèque Tshisekedi a écarté entourage na yon son diplomatie. A Salika na Félix Obosomoni. Parce que Félix est devenu président comment? Félix a accompagné Etienne Tshisekedi na dernière minute na ultime combat na diplomatie. C'est pourquoi Félix a yebi makambo nyonso vision nyonso ya Etienne Tshisekedi. Yenda yebi yango. Je na ozongela ndeko awa maman Olive Lembe interpellé na niveau à Goma na parquet militaire. Qu'est-ce que vous pensez en tant que Congolais? Moi, si ancien chef de l'État a interpellé pour na manungu ngomoko izotambola oyo ti comme ko banque c'est besoin que ça pour tous comprendre que c'est comment na maboma leki. Merci beaucoup ndeko journaliste na mutuna yo pesingai eza mutuna ya mayele belé. Yambonga ko banda nazo me présenter d'abord. Naza Jacques Neville. Naza ndeko Yandeko Moïse oyo auti koloba na biso na bwanya ebele likambo yozotuna ya mwasi ya première ancienne première dame mwasi ya ndeko Kabila oyo atikala pe kozala président légitime te na mboka oyo bango posa na bango ezalaki baluka ba trouble parce que bango ba mesana na kokonza na moyibi kokonza na lukuta kokonza na bitumba kokonza na koboma batu yango monaki tango mokonzi ya mboka chef de l'état zoki mokano ya ko se séparer na bango ya kendaki mbangu na Goma wana tonga kendaki akendeko sa recrutement ya ba jeunes militaires. Il avait recruté plus de 20 000 militaires soit disant que nous travailler na ba ferme na bango sur les produits agricoles. Alobaki place est limitée. Alors par grande conséquence, ou plutôt par grande surprise, donc on découvrit que Batouana Bazalaki Basoda. Babando qui est en formation pour attaquer le régime Oyo est en place. Alors, et yako ça le mandé nini? Batouana bayeko se retrouver le lot et belé awa parce que tous ceux qui ont en opération kanga mutu aliboma. Mais ma bombe tondi na Kinshasa ba bombe komi ebele tozo yeba te. Liboma ya solo ayebanaka.
liboma pe ya lukuta ayebanaka omonaki lobi nakangaki liboma moko na fikini azalaki na 2 revolver na chombo ya sika liboma aza na iPhone 11 ya sika yo mutu kangaki ye biso batokangaki ye nga mutu na repéré ye na bengi ba master on l'a récupéré azana iPhone na revolver ya sika bon mutu liboma ndenini oyo ayebi ko communiquer na iPhone aza pe na ligne moko sécurisée mutu liboma ndenge wana est-ce que vous comprenez gaza mutu liboma alors oyo etali mama wana bakangaki 6 jeunes garçons na Goma bakeye na tribunal ya Goma kuna grande na auditorat militaire ba témoigner balobi biso eza mama Olive Lemene mutu atia biso na armée nous sommes là toza ebele awa na Goma pona ko semer ba trouble 18 000 basi ba précédé biso na Kinshasa toza na 18 000 infiltrés awa mais batango mozo mona wana soki otai lelo na banzela batango mba komi ebele omitu na batu nyonso bazalaka na Kinshasa or que eza nde ba infiltré nde bakomi bato maboma ba soda eza pe mbala liboso te na parti awa tokangaki 3 bazalaki na manduki avant wana na parlement tokangaki mibale bazalaki pe na manduki lobi tokangaki moko lelo pe tozokende okanga mususu mutu maboma aza na bilamba liboma aza na suki ya salite mais ye moko azoluma mafuta solo ya bien. Donc les autres vie à peuple congolais en danger. Voilà pourquoi certainement les autres vie à peuple congolais en danger. Alors chef de l'État à la lité. Chef de l'État à la lité, moi je l'appelle l'étoile brillante du Congo. Parce que azalaka na lisu amona kamusika. Eza lokola caméléon. Caméléon azalaka tali koto mono ko azotala koto azotala koto yo. Ozomona. Donc, bangotan va saler makamana va banza quitter, ils vont réussir. Or que les mesures sont prises. On a tout sous contrôle. Tant que tozo lo banayo awa, ezala bango tamaboma, ezala bango bombani, bango moko bakomi bimisa. Voilà. Très chers internautes, avec beaucoup de plaisir, Ndeko Mathieu André Babenga, on a un Mathieu pour matière qui n'a sans makasi mutumoko autour commenter na ba image moto salaki na dernièrement alors mais Ndeko wana pourquoi comme ministre te na IDPS pour le makambo ya mutuya oyo biso tozali banda tozana on a posa to landa quand même chef de l'État na boule na ende biso to bengango boule wana ya union sacrée wana na batu wana ba muto noir bazali bele wana on moni ko simba. Merci monsieur journaliste. Maintenant au pesanga moi bonus na répondre batu ebele batu ninga likambo wana mais na internet même na réseaux sociaux nazo répondre une fois bayoka net maman veuve Kachunga même maman Mathilde Kachunga na José Dina na Paris boyoka réponse nazo pesa na mutuna obutunaki wana na audio na landaki bino maintenant nazo pesa bino réponse ba congolais nyonso bayoka leloyo ndeko na biso oya auti Belgique pour la lutte contre la corruption DG il y a APRC à cause de la voisin il y a Vital Kamerhe bientôt là na bato misato. Ah bon? Mais je vous informe maintenant nazo yebisa bato boyoka na lobaki na poto on est déçu pour na bango tout ça déçu makasi pour na bana eza bato nyonso te eza bamboma mabe bato les gens confondent Félix na ba président mususu baleki na mboka soki Félix acho camarade omoni ke esili ngai na kosala ne confusion Kamerhe akotaki moto wana bakangi bango na vidéo à l'appui ndenge bazo sala signature ya lokuta bazo zwa $30,000 mais bango pona bango ba yebiki ndenge ba yebaki ke Félix akolobela bango te akobanga pour protéger bango ayebisi bango ba fongoli dossier na présidence balancer maintenant batuni procureur général allez à fond dossier c'est-à-dire oya na union sacrée oza la libanda passé na yo et ko rattraper yo oza la famille ya Félix oza la membre ya IDPS oza la membre ya parti nini nous tous devant la loi toza ego moto munene ona uti poto totangaki na Félix boye na boye ayebisaki bino parce que bolandaka te biso nde toyebi Félix wala bien alobi boye omoni Kabila akwena mutambuti abana ko miloba je suis China Rambo
China Rambo devant Félix. Tala sko lelo Kabila zaopi. Nazo répondre pe likamoya akei kiba. Visa ebini. Kabila azalaki déjà na route. Mais compliqué, ba américain ba compliqué yé. Ngaki kiba ko sanini. Nazo ebisa yo na exilé. Ba américain muto akendaki Lubumbashi, akomo se trouver que sous Kiba, il fallait jouer l'avion na yaki Kiba. Zela ezalaki Kolwezi Tanzanie. Parce que Tanzanie ne place la nationalité na ye ya Tanzanie ya solo. Ah wazalaki bopai. Maintenant nationalité na wana. Maintenant tango komi na Tanzanie, ba américain ba lobi boy. Avion au azana ngwana au jet au bapesi. Parce qu'il y avait condition, il ne pouvait pas entrer dans n'importe quel jet. Parce que Kabila ne wana aza assassin, aza terroriste, comme ça là a explosé yemoko akufi. Ou bien a piégé avion pour akufa balo bake, ils sont na esili. Ndenge ye azali. Maintenant ba américain balo baki que okokota kaka na avion na biso. Avion oyo jet oyo ko so Kabila wana. Eza jet ya famille ya ambassadeur Mike Kamer. J'informe tous les Congolais ba yebake à partir de lelo. La délégation, dis point les à famille, ambassadeur, Mike Kamer. Dans la matière pambate, on a la recherche. Na pesa ba Congolais, nani. Diète wana est compliqué que Kiba, aza sous l'embargo des États-Unis, et tikali kaka une année il y a 2020. Pour ici là, depuis 1962, déplacé Bachaki Kiba na embargo. Maintenant Batiki Kabila a sambourir, a remplir formalité nyonso ayeba ki azobima. Maintenant ba yeko yebisa ke to ko se référer na embargo ya États-Unis Kiba azana no moyo kende Kiba ezate. Wana si a signé formalité nyonso d'usage. Lelo ya kitina Lubumbashi. Lelo kitina Lubumbashi bato. Comme ça zonga na Lubumbashi. To préparer et sika mususu ya exil. Entre-temps révélation et bimakate salinini et bimi 18 000 mercenaires au moins sinaye atindia ke goma olieba ke nembala moko bamoni lokola bazokosa zokande service de renseignement ya Fati Beton na ya États-Unis na ya Israël ezo contrôler mouvement nyonso ya Kabila. C'est pour vous dire que Kabila babimisi mwana muke devant Fati Beton, hein azali sous China Rambo Teme Félix Azarangère tala ndenge ba tourner page a signé à cause de la ressource politique, à cause de la fonction dans l'État, les sous-soutés. Sénateur à vie, on a déjà fonctionné, sénateur à vie, ancien chef de l'État, ils ont fonctionné. Ah, c'est un bon BLP. En 2023, Dédé, c'est que Biloko Nyonso Ozwaki na Congo. Parce que contrôle le Salamaki na FBI na EPRC Oyo et comme Kobota. Basalaki contrôle na monde mobimba. Quand il y a Kabila Nyonso, il y a Kazember, il y a Moutoire. Ya Rumberero, ya batu nyonso na Vital Kamerhe oyo bakuti compte ya Kabila mususu eza na kombo ya Vital Kamerhe. Bato nyonso bakoko nyangi tout baza na compte ya Kabila dissimulé partout dans le monde. Maintenant basali contrôle bakuti mongo wana eza ebele nde bayebisi ke po obima il fallait signer na protocole d'accord que biloko ozwi l'état kotika la pauvreté yo kene na mbongo ebele. Kabila aboyaki bayebisi ke société nyonso oyo privatizaki olongoli ozwi société à l'état na kombo ya yo na famille ya bana bandeko na yo balobi société nyonso wana ezonga ya l'état na biloko nyonso tie libana moka ezonga. Kabila boyaki mais tango amoni Félix a dissoudre coalition alobi kobanda lelo coalition FCC abu bien nde yango Kabila bayebisi pa ba conseil na ye bakangi yo eloko bana ko protéger d'accord obo sinyange ndenge Tshisekedi aboya accord Kimambango sino bazoka yo kakao nde Kabila akaimba mango na ambassadeur États-Unis d'Amérique ayebisa ambassadeur Mike Kamer pesanga dossier wana ona boyaki wana na signé Kabila signé maintenant pardon ndenge ba déjouer asi a signé makambo ekomike akobimba lisusu te nde Kabila akomiko ko zinga lokola moto aliboma na bito ozo comprendre mais asali Kamer akomi na Lubumbashi asali plein tout monde ba tubayeko yamba moyen akima lisusu papa. Est-ce que vous avez plein? Papa est un Tshisekedi. Na Congo mobimba, monde mobimba, même à l'extérieur. Est-ce que Akoufi président? Oko sala plein na yoana mais eloko babengi pouvoir. Oko zongote. Et ça eloko mususu. Lelo. Ayibaki pouvoir du peuple congolais. C'est ça la justice va poursuivre Kabila. C'est la justice, ce n'est pas ni Félix ni ambassadeur Mike Kamer. La justice internationale, la justice congolaise. Oyebi que tozana état de droit. Mabunda tango to ebisa que tika état de droit kota. Alobaki non. Nous sommes pas dans une république des juges. Maintenant, tango ba renverser l'Assemblée nationale à Kimimbango,
ko déposer plainte na conseil d'état ba magistrat wana ba juge wana oyo ya bo sabotaki pona ko investir na palais du peuple maintenant ke pona bango oyo ki sort cour constitutionnelle na lobby ke kaka bato wana oyo bazali ba bureau d'agent wana nde ko sala musala nyonso etikali jusqu'à kopesa biso bureau définitif nde yango tozobisa ba congolais boza na distraction te na minute oyo nous sommes dans une construction d'une nouvelle république. Développement à Congo, et zo banana union sacrée. Maintenant problème condition ezabou. Union sacrée bobengisi bambemba. Ba Moïse Katumbi ba yiba bambongo. Zena na yebisao. Ba Moïse Katumbi ba yiba bambongo na Kabila bambemba na 1+4 ba dama bambongo ba fonctionnaire muditi le coup chef de l'état. Ya Fachi merci beaucoup. Ndengo lobi mbudi ezonga. Bino bozolinga union sacrée bosanga na bato union so bazali na ba salité ya makasi po biso peuple tout souffrir. Nazo révélé eloko mususu po yeba. Omoni bato nyonso bazana union sacrée wana. Ils étaient les adversaires ya ba combattants UDPS. Maintenant pour faire la paix, nde Félix alobi réconciliation. Basala kana moto alingi yote. Basala kana moto ozana ngote. Il faut ko sala bato oyo ba yinaki yo. Bato oyo ba trahiraki yo. Nde kimia ekota na mboka esengeli bato wana ba tubela. Topesi bangota. Je vous dis. C'est là nazongelo. Melana Numai, Nazongelo, Ndeko, Union Sacrée, tout ça l'émission Meli Melo pour te faire expliquer bah télé internautes, bah téléspectateurs, nous sommes Biso Libanda que l'Union Sacrée c'est bon, Kabila Akimi c'est bon, maintenant Biso bah peuple congolais, place na Biso Ezawa Pinanyonzo Oyopo, président Félix Namito, Ndé espoir na Biso bah peuple congolais, ponga na lobo naza journaliste, mais naza peuple congolais, naza na bana na Obotawa, hein, naza muto Libanda te. Bino na union sacrée na bino na bozi Moïse Katumbi grand mafieuse hein Moïse Katumbi grand mafieuse ba preuve ezali ba bengise ba congrès ya minene mbemba ba lia ba mbongo ba sala ba guerre ba tu ebele bazawa na bozi bo memeli ba biso wango na union sacrée est-ce que ba peuple congolais va se trouver na makamwana ndeko journaliste na lobano boyi omoni mutia mabe mutako zala mabe na dernière minute se convertir Kabila et Kabila ko se convertir te parce que ça congolais te nazo banu kamoko omoni Saoul akomaki Paul donc c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba wana ezala mabe na ya sala ezala nini lelo bango tu bazongi na raison nazo révéler moko pour rejoindre idée à mon effectivement celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Katumbi ezala iba ezala boma ezala tango azongi na raison conscience na ye lobelié te loko mona mboka zo sala eza pona intérêt ya ba mususu je ne vois pas le pourquoi toko boyela bango elo musunga lobeza nini union sacrée otuni lobi bisika na biso peuple eza wapi chef de l'état a travaillé 2 ans na bato oyo bazala ko combattre ye pour peuple congolais et se retrouver te yangonde a bomi coalition poto que na union sacrée de façon que ba investisseur baya peuple congolais azwa musala a se retrouver social ya congolais et comme malamu yangondo moni union sacrée zali seul espoir oyo ekopesa condition parce que chef de l'état lobaki maintenant le travail vient de commencer Kisalume banda Mudimu Abani Musala et bandi. Pourquoi et bandi? Parce que batu oyo bako résister na union sacrée place na bango eza voisin ya Kamere. Oyo tu akomeka koyiba biloko ya l'État. Oyo tu akomeka kosala bisala sala. Oyo ko cadrer na état de droit te. Parce que Congo est le premier pays exemplaire en Afrique. Oyo ko prendre batu qu'est-ce que l'état de droit? Même en Afrique du Sud, il n'y a pas d'état de droit. Le Congo sera le premier pays en Afrique qui sera à l'éducation de l'état de droit. Mais la première fois, le directeur du cabinet, le chef de l'état, bakangé pour Moïbi. Na mboka nini en Afrique oyo yebi. Toke nata na monde mobile. Soka bakanga directeur de cabinet pour avoir détournement. Bakanga et puis baza président en pleine fonction. Directeur de cabinet Azam Moutia président. Mais arrêté par la justice, malgré ça la président Motema Passi, parce que ça moi na maïnaye, mais
lokola yemoko andimi état de droit, il n'a pas autre possibilité de devenir état de droit. Oh, ponaki. Tout ça fimbo état de droit. Fimbo egobeta, peso beta, ego continuer à robeta. Bosali état de droit, bosali union sacrée. Union sacrée, voilà. De la nation. Union sacrée de la nation. L'opposition, c'est parce que l'union sacrée. Non. Union sacrée de la nation. Voilà. Et ça, président Fachi a tchemwa mayele po akamata batu nyonso na ba yiba misolo ba sala ba congolais mabe aposa ngompe meni po akanga bangolo ko la kangi mérité. Ezaboy. Na le 30 juin 2020 alobaki ke nalingi komona moto mabe azokufate liwa ya moto mabe te nalingi moto nyonso comme Jésus Fachi azana motema Jésus a se repentir hein, de façon que ba congolais ba sepela na idée wa sali union sacrée ezali que ba congolais ba se retrouver soki ozoya kokota donc à des gens na union sacrée eza condition moko ozoya ko travailler pour na libumu na yo te ozoya ko travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Okotina mokia. Mais ya na lobby na bato ya kabila te. Bato ya PPRD bazana union sacrée. Bato ya FCC bazana union sacrée. Bato nyonso baza ki au changement parce que campagne ya Félix alobaki ke na lingi changement. C'est pourquoi monaki to salaki cap pour le changement. Mais caméra moni lokola likita ya ye ko ya ko dribbler Félix ndenge asakanaki na papa Etienne. Rebolo. Azubor na ye. Ndenge moni nde omoni directeur ya lutte contre la corruption. A mon avis, le sous-souké a contribué Félix. Félix, comme Aza intervenir, Aza défendre l'intérêt du peuple congolais Mobimba. Ce que vous avez idée, Yomoko Okobima Yuma. Mais le peuple congolais a coupé ce crédit. Ndé Nazo Senga, Moïse Katumbi Wana, Jean-Pierre Mbemba, Bahati Lukwebo, Franck Diongo, docteur Noël Tchani, Batunyonso, Batunyonso a les grosses pointures. Ce que vous continuez dans le gouvernement union sacrée, yeba que tu es serviteur ya peuple. Voilà. Ezali pona kobimisa, osoba lisusu dipe ebele oteka minere ne obana koteka na kabila. Comme na 50 makango. O ezali kopate. O ezali kopate, o ezali service du peuple. Comme na 50 makango. Ah! Ndenga bozo wela, bozo ya mbangu. Bomoni biso to vandit. Biso bato to bundi bitumbo 37 ans na chômage. Totika bino. Bon ouais la kosala misala wana na esprit ya koyiba te parce que soki bosali nous sommes prêts ya koyebisa Félix a retiré bato nyonso signature ya bato nyonso na union sacrée wana mezo wana ko koma suni wana moni créer crise en crise wana cause la crise te omoni po na Israël oyebi combien Benjamin Netanyahu sali gouvernement combien soki a bongisi élection amoni ke bato yo bazokene na faveur na vision na été abomi à dissoudre. On a cette dictature wana. Jusqu'à tel point bato bakotaki na Ghana ezali bato ba utaki Egypte te. Ezali bato ba botaki na Nzela bana ba botaki na Nzela nde bakotaki. Bosa kana te. Nazo ibisa bino nazo avertir. Mais ngai comme na matière. Moto nyonso azo ya na union sacrée. Okeba na yo. Yaka na esprit ya. Okebisa mokia. Wana okebisa mokia. Même mokia nazo banga moto te. Même le cadre de l'IDPS. O bazana union sacrée. Yebela makambo ya okei oyebite parce que na uti na IDPS ezate Bruno Chibala pe azaki na IDPS tango kabunda bengana ki akei ko telengana na FCC hein c'est-à-dire il y a ceci nous avons besoin des hommes de valeur bato ya mutuya o ba ko défendre image ya République démocratique du Congo comme mokonzi mboka tambuli ateki image ya malamu na monde mobimba. Très chers internautes, avec beaucoup de plaisir, je sais que vous nous suivez partout dans le monde. Big Cap avec vous. Awa tuzali na base pour ngana bisa bino na kendara na base ya batu ndeko na bike tokomi kupusa na pembeni bigambo union sacrée bozi ba mokia ba batu nyonso na bopusi bango pembeni bolobi non to tonga ekolo batu ba soki muto ya pembeni na bongoma siko question na ngai ezali bomoko siko pourquoi pas bozo rejeter ndeko Kabila o ezali bongo première ndenge chef de l'état le bagina discours na etango azoi pouvoir zela nazoya pourquoi pas bozo pe ndeko Kabila ancien chef de l'état ko tsepe na union sacrée te point. Ndeko Kabila d'abord il est contre le peuple congolais. Awa posa na biso eza ya bato balingaka d'abord peuple congolais. Ndeko Kabila alingi mbongo ya Congo, alingi minere ya Congo,
alingi mabele ya Congo mais ayini bakolo Congo c'est eloko tozo boyango wana toza posa na batu oyo bakolinga Congo na bomengo eza na Congo tolingi muto alingi bomengo aboyi bakongolais te yango biso totali ndeko Kabila sali 18 ans na 18 ans oyo asali eloko nini ya malonga oyo asali libiso kuluna atikeli biso kuluna kokabolaka manduki kokomisa ba jeune garçon maboma voilà eloko oyo Kabila atikeli biso corruption na lingi na zongela mutuna otuna kinga liboso parce que na komaki na idée na sukate Maman Olive Lembe aza interpellé na tribunal de grande instance ya auditorat militaire ya Goma. Pourquoi? Parce que le sub militaire a arrêté à Goma, cité yende aza patron na bango, ye muta futaka bango chaque fin du mois. Donc baza na service nae. Et l'erreur était que convocation ne ko bimaya ça qui est déjà Lubumbashi. Parce que les lotins ont toujours le bar au Kabila longue kolosi azo mata Lubumbashi. Azaki na Lubumbashi ado auti okoma. Alonga na tongo yo akomi na Lubumbashi. Alors oyoki ndeko matière le bilika moko wa o beti yango CTT. Amérique abalukeli Kabila. Parce que Kabila c'est un serpent double tête. Oyebite Kabila tango abando senga nabima or kazalaki na maele mabe na sima. Tango akei akomi kolosi même pas 3 jours vice-président ya Zambie abimi aye kozwa 16 millions aligné bimanango pour kende ko créer ba rébellion ba na mboka. Ozo comprendre. Donc azam mutu moko yango mutu na tango zoloba te aya na union sacrée. Comment d'abord eza union sacrée de la nation. C'est-à-dire on a besoin de gens sacrés. On bazana ba idéologie sacrée. Bon Kabila siko ya zana idéologie sanguinaire. Comment les sanguinaires va s'associer avec les sacrés. Eza na nzela te. Yango moni mutu ya mabe akotikala kaka mutu ya mabe. Kabila aza congolais te, aza rwandais, posa na ye ezalaki a balkaniser Congo. Il n'a pas réussi à commis ça par tous les moyens parce que Akabola Congo a Panza Congo ko kabola ku teza bien ko Panza Congo c'est-à-dire Congo est comme 4 républiques. Ozomona ndeko azaki na maloba olobi Kabila azana posa soit posa na ye idée na ye ezaki ya ko panza nde Congo. Voilà azana posa Panza Congo et simbité parce que mboka oyo kindogeza ebele bonzambe peza ebele donc tozana nyonso awa eza incarnation de tout bademo oyo Yesu abenganaka na fu de gadarawana ezawa nzambe oyo Jésus abotamaka na Israël molimo mosanto ekitaki mokolo Pentecôte pe ezawa. Alors lelo nous avons un Messie, un Moïse parce que le Messie c'est qui? C'est un sauveur. Le Moïse que nous avons c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons un Moïse, un Messie, voilà. Pour tokosuki na maloba na pour émission na biso c'est la beauté na zongeli matière pour mikolo balobi azo betande seko beta tozolo makambo donc mikolo nazana yeka pona makambo inyo sacré pour to batu mususu aye na ba bena ye fatio fati zela oza ya nzambe na ndimi yango oza ya nzambe na lingi na yebisa ba congolais apilisa ngo matière oyo za liste yo apilisa matière ngai natanga matière lokola ba apprenti te ngai na lobaka eza na mutu oyo pesa bibloko siko nazalaki na congrès tango tozo sala pona ko évincer Mabunda j'étais dans la salle du congrès je suis parmi moto azoki courage tango bato FCC batombokeli entrée à Jean-Marc Kabunda moto abengaki ba journaliste boya bopesa nga micro na yebisa bato FCC ke soki boza mibali Kabunda ye wana moto azana makasi abeta ye mbata mais wana ezaki violation yoza parlementaire te tu avais violé tombola ki le loboko likolo qui sont pour qui sont contre mais je vous dis oza ne député parlementaire debout joana osejaki bato wana bakimaki parlement wana bakimaki parlement tango bamoni ke Félix abengi biso to siéger na parlement nde bazongi te na soko ebité ngai ne na bisaki bato FCC ke soki lelo boboyi kopesa biso majorité bokotika na ba chômeur nde omoni bato ebele bakimaki bamonaki ke loba wana journaliste ya Jeune Afrique apesa ngambote akanga photo ake atini yango na monde de façon que ndenge tozoloba boy moto lokola Claude Machala ye oyo oti kotubela na tongo akoti na union sacrée a jeté l'éponge ya FCC akoti na maintenant de deux bato oyo bazali non engrata na union sacrée bango
moto ya liboso Kabila, Olive Lembe, Koko Nyangi, Ennemi Mwilanya, Evariste Bushab, Ruberwa, Murugabu, nani gouverneur ya Moïka Sange, Richard Mouyeji. Mouyeji doit interpeller awa. Mouyeji Mangenz. Na inaki abula katwe. Bato baza 17 personnes. Oyo bango bakoki komona union sacrée. Baza na sanction ya communauté internationale. Bazela basamba d'abord pour les sanctions. Est-ce que vous voyez bien le gozo pesanga SM? Parce que République o tozoko tanango ya République mondiale du Congo ya sika union sacrée et kozala na ba malfaiteur rebellité. Pourquoi? Na minute oyo Conseil de sécurité et s'est prononcé sur la création d'une justice transitionnelle pour ne pas créer un tribunal pénal international. Bato nyonso babomaki ba Congolais. Bato nyonso ba violaki ba femme congolais. Nazana mawa. Bande kona biso ya este. Ngai matière nazolo bela bino. Tokoti kata moto moko te. O atie makila ya ba Congolais ya est. Bo sale ke eloko ata moko te boyiba ke eloko ya moto te bozala mabele ya bakoko na bino. Ndenge bato ya Kabila na famille na ye na ba Rwandais oyo amemaki bango na Congo batie makila ba Congolais, ça continue. En tout cas nazo sabinonga matière mokolo na kozala na Assemblée nationale na kosala loi moko pona ko venger bino. Donc on va libérer en 2023. Mais pourquoi pas bato belé ba bengi na poto balobi celui-là en matière azoko ka kozala député ou bien ministre na kwa gouvernement. Je ne sais pas na union sacrée vous serez surpris parce que parti de toi a besoin ozala ministre ngana personne ya bénédiction to benga na ministre ya économie na ya IDP sana to benga na ye. Oh mon matière ba pesi te ça que zo tambola. Mokolo ya lobi ezalaki ya ndeko tel. Mokolo ya lelo ekozala matière. Mokolo ya lobi ekozala ndeko mususu. C'est-à-dire ça que zo tambola. Et pas Félix pouvoir nyonso azali. Moto pesa ka bato nomination ezanga. Jamais ngana ko kende pas Félix na senga mbongo te. Jamais Félix président de la République, chef de l'État, garant de la nation. Mokolo na koya soki oyoki matière akomi kosenga yo mbongo. Ya za mokonzi ko pesa moi transport, il y a problème te. Ngai na kosenga ye apesa nga musala pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Na kosenga mbongo te jamais de ma vie. J'ai lutté pendant longtemps. Na lutté, j'ai perdu beaucoup d'histoires. Ngai ndenge zo mona ngabo. Naza victime na ninga kolobela ngo te parce que moto akufuta ngai. Non, moto akufuta izakaka. Peuple congolais ozo salela, ozo kemela po. Ce qui peuple a commis na bonheur, ça sera la victoire pour toi. Celle a kolobake président wana atelemi na nzela boy. Peuple a lobisé que tolingi moto tel. Peuple a lobakati. Moto ba peuple ne basenga kike bato ya Kabila bakimate. Omoni soro Kabila zo mono. C'est sur le place triomphale non Jean-Marc Abunda Tunaki. Banani balingi union sacrée, union FCC caché ba continuer. Peuple a boyaki. Batuni est-ce que bato ba bomaki, ba violaki, ba yibaki biloko ya l'état. Totika bango peuple a lobby justice et ça la musala. Maintenant bolingi union sacrée peuple a lobby tolingi union sacrée. Nde adhésion à union sacrée et ça volontaire, et ça populaire. Nous avons un seul objectif pour travailler maintenant l'intérêt. Congo a sali 60 ans na retard. Maintenant tolingi to récupérer retard wana. Vous serez surpris dans une année 2 ans. Nous allons prendre une vitesse collègue même Afrique du Sud. Parce que ton président Ouazali na intérêt à peuple congolais. Ah, 2 ans moi tu collègue dans le vide karabo vitesse en to la rapide. Yango to banda ko luka imperium. Félix papa na ya tikila ki luloba. Nazo luka imperium. Pose à la présidence solo, il faut à l'imperium. Imperium il fallait au contrôler l'armée, au contrôler justice, au contrôler banque centrale, au contrôler Assemblée nationale, au contrôler Sénat, au contrôler la province. Biloko wana tozaki na ngote. Au moins Félix a côté le pouvoir, yemoko. Maintenant alors que na ko récupérer imperium ndeni. Il a mis 2 ans pour na koluka imperium. Lelo yo bato Kabila ba monisco. Est-ce que toko kabola nanani? Hein? Soki lelo Félix alobi gouvernement ezobim. Toko kabola na moto lisusu te. Bato ba ye ba ko landa nde vision ya Félix. Ya zo kabela bango pamba. Moto ko s'imposer parce que ba nyonyo so ba ye wana. Tozaki na bango na campagne te. Tobundaki na bango Félix akoma président. Vous avez na campagne bosi bobengana déjà. Parti na ye ezali. Bato nyonso ya INC ba oyo ba soutenaki biso na campagne bazali. Mais moto muyibi ata oza moto ya IDPS. O sala campagne na Félix tokotika yote. Ata Félix ayokile mawa biso peuple tokotika la yote. Très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir quand des balobagana IDPS que retourne ngulu retourne nde soso. Donc rien à commenter. Malobana ya suka tokomi na suka émission na biso dani. Na lobi boy. Bande kona biso. Ta ya reconstruction ya mboka e bandi. Ta ya kotonga mboka
et bandi. Namoni pasteur Ali akomi wana li pasa na ngai. Akomi namoni. Na lobi boy. Moto nyonso azana yeye place ya kosala contribution. Na bino bato bozana à l'intérieur du pays. Bobenga kangai chaque jour. Nazali naza ko yebisa bino boy. Ta yangoy. Adhérer na union sacrée ou appuyer révélation. Information bo pesa ngai wana. Bo continuer ko pesa ngai révélation. Tozana moto moko kikurugu na mag. Oyo depuis 2015 akotisaki carburant na kombo ya Zoé Kabila na maagi na bunya sans kufuta. Esengeli lutte contre la commission yé wana pe akoti na masolo a Félix zonga na ndako. Zonga na ndako. Donc président Fatia zonga awa na 10e, il y a des valeurs. Président parlement, nous allons faire un travail monde mobimba ko kamwa. Ce que tu côté parlementaire debout tu côté na gouvernement monde mobimba ko kamwa. Vous avez besoin d'expérience, c'est comme on vous acquise partout dans qui besoin d'expérience. Mais besoin d'expérience c'est bato na bakimindeni. Est-ce que yo comme on a parti moko boy sans armes sans nani azo pouvoir na bato bazaki na minduki moto bato na bazana expérience te tango balobaki que Félix atanga te lelo bakomi ko tumisa ko kumisa yeke oyo azana mes donc mayele ko leka monde mobimba wana ne ba mona neto lobi boy mama chulda nazo zonga na bido ilusus kachu mama chulda kachunga na mama veva kachunga na papa Adrien nazo bisa bino boy ngai matière oyo azo bunda sur place bino bozo bunda na poto bossa la mobilisation délégation il y a des parlementaires debout et zoya na poto de façon que basa la campagne il y a union sacrée. Très bien. Je ne sais pas ngana kozala na route maintenant na zala passport maman tumba zenze na zala passport tobundi eta oyo ezali matière na passeport diplomatique tout ça la politique à l'interne Félix wana zo kene na union sacrée bato bakota mo na union sacrée pour la implanter la démocratie parlement debout na Afrique mobimba ezabiso tout dans le passeport diplomatique. Neto lobi boye. Congolais. Beto na beto. Awa makambo ya division ezali susute. Boyoki na discours ya chef de l'État lobi que gouverneur ya Équateur a cause la moto Équateur te. Gouverneur Kasai a cause la moto Kasai te. Nyonso wana ezalaki pour la diviser biso. Ba province ko za 26 te. Toko zongela système na biso akala or ba ko réduire de façon que tout dans la eloko moko ya makasi. RDC ezali eloko makasi. Omoni entraîneur Ibenga azongi tango monique union sacrée côté FCC ka chekufi ibenga côté bokomona nenga ba joueur na biso Léopard bako sala mubulu bako sala succès na poto na kati ya Afrique na kati ya poto na monde mondial to kokende avec Félix makambo nyonso ezasila to komina suka na lobi président suka yangwana bonne année yangoy bonne année yangoy kolobebele te Noël yangoy papa olobaki poto suki cette émission na biso ke Fatia za Moïse tolinga ezala ba dernier mona na mission na biso po biso to sala ngonga et kozala ni Moïse za Moïse na ndenge ni messia na ndenge. D'accord, na senga vraiment opesanga pe moi temps pona s'expliquer. Moïse azalaki na mission nini? Bana Israël bazalaki na esclavagisme. Ba umelaki na esclavagisme wana baza maltraité et pas ba égyptien. Alors Nzamba ebisi Moïse, je t'envoie pour aller délivrer les enfants d'Israël. Parce que na yoki cri oyo oppresseur na bango aza ko faire pousser bango. Moïse aye yende mutoye ko pesa liberté na peuple d'Israël. Biso tozalaki lokola Israël en Babylone, mais dans sa propre terre, colonisé par des étrangers, des Rwandais, je dirais. Baye, ba dominer biso, ba ibi biso, ba boumi biso, ba sali tout ce qu'il devait faire. Congolais zalaki désespéré parce que mando loba. Tokati monyelo na bando bisa. Nagozo mwango ngata mwa kemis. Tekini esenga biso mwa to ranger mwa logo mo on revient tout de suite après. Na sala nga moko on a contrôlé la caméra.